soki mwana wana okozwa mwana ya mwasi na yo nalobi bien okozwa mwana mwasi no obokoli ye opesi affection okolisi ye mokolo akobala oluka papa na ye. Pourquoi biso tobokolaka toliaka te papa na ye akufa baoluka fanda papa na ye osaibusala kunda oyo kozaka bato te soki moto alingi yo mama ye soki mobali alingi yo alingi bana wana te soki koekozaka te bona nde yango oyo bana nanga baolata nini bona nde yango oyo luka papa na bango soki papa bango aza te luka fanda papa bango pourkui bopesa bana mibali mosusu mokumba boyo baso bobota bolekisi yango nalobi ngai personnellement je parle de moi ça bota soki oza na droite nga na gauche ça bota oyo bokola mwana motu mosusu babokola mwana nyoka te ebi ke video basi babota baofinga nga mais so aboti mwana anaza nyoka okendaki kobota yo moko oboya mobali yo moko luka papa anazwa charge mobali. En plus grave, c'est un pasteur, hein? C'est un pasteur. Un pasteur. À suivre, Bandeoto l'analyse. Boulimbisi, yana na Facebook, donc, image tant aussi, et que au quoi, yana page bomoni, yana, yabatama boma, donc, voilà. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bon débat, les amis, certainement vous allez très bien. Moi ça va. Kongombo kamakambo, hein? Bandeko. Ba Congolais basiliki. Pona libala ya Daïda mpiana nini. Comment se fait-il VK Azati? C'est une méchanceté. Bobala subasi babalati, babotati. Parce que ba utilisaka mibali. Baboko lele bana et puis l'habitant bana barobala bagero lukatata na bango. Contre bien ta salarié l'autre bon à éviter. Nazala besoin ya réaction ya bandeko na ba commentaire et ko sunga certainement pe ba mabota misusu parce que c'est vrai les réseaux sociaux bah si j'aime sous des fois tout le monde en okara déjà bah n'importe quoi bilobela batu maramba ba vie privée batu mais ils a parmi ba réalité on va te faire face et ils ont dérangé OK donc à voyant ka bamba oh azolo ba voyant ka bamba biso to bi voyant ka bamba oh ba bengi autrement voyant magoda aïe comme on a zoé parce que toyebi na sala ba émission awa voyant ka bamba ko kubeta masolo magoda ya on ba pesa ko voyant magoda to kana voyant ka bamba za na kanda bamba zoloba et ba vidéo musumo to chezate ba réaction de part et d'autre ya bato belé pona nini o veka boko le jibe bana siko ndenge nini mwana bali veka zate jibe no mutaya ko zwambongo batomboki batata batomboki soki mwana wana okozwa mwana ya mwasi na yo nalobi bien okozwa mwana mwasi no obokoli ye opesi affection okolisi ye mokolo akobala oluka papa na ye. Pourquoi biso tobokolaka toliaka te soki baluki papa na ye akufa baoluka fanda papa na ye osaibusala kunda pasa lelo boye kozaka bato te soki moto alingi yo mama ye soki mobali alingi yo alingi bana wana te soki koekozaka te bona nde yango oyo bana nanga baolata nini bona nde yango oyo luka papa na bango soki papa bango aza te luka fanda papa bango opesa bana mibali mosusu mokumba boye baso bobota bolekisi personnellement je parle de moi ça bota soki oza na droite nga na gauche ça bota oyo bokola mwana motu mosusu babokola mwana nyoka te ebi ke video basi babota baofinga mwana nyoka opesa biso bacharge
Ce qui est triste et regrettable, hein, il est serviteur de Dieu, hein, il est pasteur, il est prophète. Hein, donc, certainement, il est une église. Azana bat babenga raye, azana to. Ebi biso so ebi voyara bamba. Voyara bamba esopio, esopio makasi. Na on a besoin de réaction bandeko belé na ba commentaire. Il y a bandeko na commentaire. Na sina kutani ba sujet oyo na réseaux sociaux comme j'étais na ka des passages na moni ndeko mo mobali azo tomboka. Alobi boye batata ba irresponsable. Donc tant alobi irresponsable o ba tchaka ba zemi ya wangani ou encore atikal ko sundola mwasi to bakabwani mwasi atiki mwana muke mwasi abokoli mwana ndenge na yake yi mukolo mwana ko bala bo bengisa batata na te buluka bango te bo sala bango pe signete et wana za kopesa bango mutu makasi. Comment se fait-il mutanyo kwa mi pona mwana anyo kwa mi ye mwana na ye déjà il parlait premièrement pona ba maman babo la bana bango moko et puis abakisi pona batata o babo la bana wana tope mwasi abali et mobala rek ndenge voyaka ba moto lo mobala bokoli mwana et puis après tata na tikel ko mona na te kam kolo ya libala ba yako babengi ye ba yaba pesi mbongo te beza ba mamboza la trop na culture na biso na bamboka na biso biso na mindele to za moi différent na omeka ko expliquer lo moko. Non, mais expliquer le mot d'abord. Nous avons besoin de réaction bandeko, na ba commentaire par rapport à dossier autopé à sujet. Bon dommage qu'ils a live té so ils a live, tout le monde d'abord to yoka réaction ya batu. Bon je vais voir ce peut aussi en c'est en live na week-end parce que na ba journée à semaine, ba jour à semaine, pardonna mo sala tout ça nda ko ils a vraiment facilité au sala direct. Na oluka peut-être na sel en live toyo kananu ba opinion ya batu et puis après bon peut-être to conclure na suka dommage que o ezali live té. Bon par rapport ya ba idée na ba opinion ya batu déjà to ki voyanga bamba na exemple on a pesi bino ya ndeko oyo abande ko silika ba benga ba tatate o ba sundola ba sina bana déjà idée générale ya ba mibale ebele na ba mibale ba loki na ya ko bala mwasi abota te par rapport à ça tout ça. OK. Motuna na ngezali na batu nyonso oyo bolobi ke bo bala basi babota te ou encore bokozala pour mamuka bamba lobi na ndeko o mususu. Siko bon mibale o babota. Basi pe balinga bango te parce que ezape na basi oyo bandi mara mibali babota et ya bokoli bana ya mobali wana to pe ya mbanda. Oka mobala kufela mwasi. Et puis après atikal na bana azu mwasi mususu. Mama wana abokoli bana ou encore ezape na mibali oyo surtout mingi na Afrique. Libali kufa bengana mwasi to pe mwasi akenda, mama za toujours en vie. Mais azu mwasi mususu, mwasi wana bokoli bana na baza mike ti bakomi mikolo. Do na basi oyo pe nan baboti te balinga mibali o babota te. Mais kasi common sense soko linga mwasi abota te koli sike basi pe balinga mibali o babota te. Ouais parce que bana nata ba robala so mama ba onza na bomoyo mama ba on ya pena libala liputa mama ba opesa payer à moins que peut-être na se tromper ça la bonté. Bref na 3 minutes etikali sikona meka ko expliquer bino nini elekaka et puis ba pourquoi mais ngana oka moka bamba toi tu es homme de Dieu mamba sonia taba passer à bobenga bo se confier na bango muto aboye a memo na libunga ako désorienter au penza na mara nyonso ya vie ba voyanga bamba wana pesi wa lobby après na suka pesi ni morale batapoto ba ko benga moi bat babo misra bato bato bango. Bref ce qui VK à s'afficher qui était toi et qui était toi mon analyse moi je crois que ça c'est peut-être parce que moi l'ingalité pour en limiter sur le baki azala ils ont une présentation de d'autres apparemment ils ont une présentation ouais Eva présentation d'autres ce qui vital caméra le baki azala mutu mo alinga pe kisa été na limite mi d'alinga biseke no zana to ya te je ne crois pas parce que azam mbali na azam papa ya Daïda pas ça papa Daïda mobala maman za papa mobala maman za papa na
Moi, c'est tata, aza maman na yo. Nandimite. Donc, déjà, nous le fait qu'il y ait été, toi, azala qui était, nandimite ça parce que ma petite c'est qui est certainement pour moi aligné na été. Ce qui moi na, ya moi si aba, moi na bali, moi si abali. Le fait que tato a beau tailler, a taillé te mouta boko la qui est. Aye, toi, que se présenter ne veut pas dire que tato moboko li, ana droit aux ouambongote. Toi, azana droit aux ouelote. Non, non, non. Ba pesa toujours. Ba kabolara. Bino bozo lo bana ebite peut-être na bobali sate, tope boyebi maman ndenge le karaté. Ou encore, boza déranger po tata wana asala elokote, mais ba bengisie quand même po ya kozwa mbongo. Quand bien même que o azala ndako pe ba kopesa quelque chose et zalaka te ba pesa kaka tato abota tato abokoli ba pesa ete ça n'a pas de sens. Ba onyoso ba kozwa. So il facture ezaki par exemple soki mbongo ya papa eza $1000 na onga na yebi ba pesa tata mukolo mwana soki ete muta bokola ba pesa yemo pourcentage mais o abokoli mwana mutazo koleka peut-être bino boyebi te ezala ndingo wana o abokoli mwana surtout soki ye penza muta bokoli ye azwa mwasi wana tamusu mwana nazaka bebe bana misusu kutu oka yebaki ayebi te ke wana tata na ete ayako yeba on tamusu pe na kimukolo. Attendez, ils ont un sens c'est bazo mbongo na ba pesa tato atira ko sundola mwana ils ont un sens c'est ba pesa pourcentage et na expliquer bino pona nini ba pesa ka c'est important ya on ba mona ba réseaux sociaux bande obomi ma ba loyengete mutu mususu po mona boye okotiza ki yango ngana lokola moni passe na bana ngai mwana so abale en tout cas ma tata na ko yate okobomisa mwana bolanda bato maboma oyo te qui se disent homme de Dieu mais baza yango te okobomisa bana. La famille a continué, batata moboko li batomboki balobi ke mamoroba la basi babala isa susute babota pardon ezate parce que bango balia katei. Voaka bambalobi pourquoi bango balia katei. Aroboko la mwana azu mwasi abota abokoli mwana komi akoli lobi akomi mwasi bayoko bala tata na ya ye ayeko zo enveloppe. Je crois bandeko et oza deuxième vidéo. Donc landa vidéo ali boso pour comprendre sinon to comprendre te. Et na bande koloba boy. Batu nyonso bazo réagir de la sorte certainement na babalisati. Ou encore ba maman ndenge le karaté. Déjà ceux qui veulent kana hotel koloba à se présenter qui était na libala so ipe na présentation il y a Daïda certainement peut-être pour mo linga na été. Tam soupe ba filma qui est azaki na je sais pas. Mais peut-être mo linga été ou encore ba raison songolo pakala c'est un homme politique et osa pas na déplacement to éviter. Soki mwasi obali mwasi azana mwana eke obokoli mwana wana lobi mwana nako mukolo mwana linya bala facture alibala tope mbongo alibala effectivement tata mwana efo azala na webisa bino ba raison tope le pourquoi tato abota mwana wana soki azate ka ndenge voyaka bamba butu koloba soki tata azate akufa bakobenga famille ya tata wana na ko expliquer le pourquoi parce que bato bele ba mona ngo eza injuste. Comment se fait-il muto abokoli mwana na ye moko ou encore azui mobali mususu azui mwana na mwana moke abokoli ta musu mwana uta ebite ke wana tata na ete et du coup mwana koli et puis tata ya kobima. Déjà premièrement dire que batata mobokoli balia raté eza lokuta. Soko balisi mwana oyo bokoli azana tata na yo abota ye ba pesa pourcentage tope mbongo ndambo ezala nyonso te toyebi na facture facture a papa ezala facture a mama ezala ou encore na kata facture moko côté ya mama ezala côté ya tata ezalaka papa zo toujours ebele et puis après maman biso to yé to ça je crois to ba africain to ba bantu to ba congolais to maman ndenge ezala et pas maman autant papa autant liputa côté veste sapato nini songolo par la bref soki tata mobokoli tata ayete mutabota mona mabokola soki neti $1000 erobima wana parce que déjà mon alibala muto moto muto alirango pour votre information muto moto muto alirango ata so balobi ke
mbongo ya papa $1000. $1000 wana papa te ye moko te moto akoli yango. Aza na bandeko. Aokabola pe na bandeko na ye. Bakopesa pe bato mosusu ba 20 ou ba 50 ou ba 30. Mais toujours est-il que ata soki tato atia zemi to pe abimi abota mwana wana akozala soki ete moto abokola ye bapesaka pourcentage. Bakopesa ta mosusu 30%. Na 1000 wana bakopesa ta mosusu $300. Mosusu pe 200, ça dépend ya famille yango. Bakopesa ye mwa 30% bapesa 300. Zwa na $1000 oyo ya libala. Et tata o abokoli na ngambu na ye 700 na ye pete moto akolia nyonso akokabola pe. Bamamba famille pe bazali o bakozwa mwa ndambu. Ezalaka ndenge wana. Donc dire que batata mobokoli baliaka te c'est faux. Eza lokuta ezalaka pe ndenge wana te. Comment moto abokoli mwana ekomi mwana bali du coup bobengisi tato abota mwana epu ye bopesi eloko te eza na sens te. Ata na miso nzambe eza na sens te. Et sikoyo pourquoi insistaka to pe basengaka père biologique ya mwana azala to pe famille ya tata wana ezala. Fungola mato yokanga komemana na loyenge te réseaux sociaux monde mutu na sema kolo likolo. Bato ebele bazo s'embrouiller, bato ebele bazala désorienté, bato ebele ba vie ezobeba pe. Ezobeba pe et mutu mususu olandaka bamba ayoki ate azana raison. Azana mwasi neta mususu bazala na ye. Mwasi aza bien que na babalani te atazana raison do pe mwana ya mukuso yo na kobokola ye lobi papa ne mto yo olia mbongo abwakisi aboyi mwasi ya bien. Mwasi alinga sa bonheur na yo. Mwana ana pe ozoboya kobokola wana oyebi te ta mususu mwana ana osala fierté na yo to kobongisa yo. Na bomona te. Na boyoka te. Mwana ya mwasi na yo bokola lobi akomi moto fierté na yo. Ba oyoyo komone nani? Comment ils en ont? Moi, nous sommes à Barcelone, on a dit bal na professionnel, sont à 15 ans, ceux qui na 16 ans. La mine, la manne, ceux qui la mine, ceux qui la manne. Kasi tato, ba vandakane, ayara na mama na wana, yete mto bouteille. Yete mto bouteille. Mais na minute, mais le monsieur est millionnaire. Mais parce que moi, je suis millionnaire. Maman na un millionnaire. Déjà, abandi bal moi na moké. Na ça 18 ans, c'est la maman qui va gérer l'argent. C'est la maman qui va gérer l'argent. Tant que moi, je suis mineur, maman doit gérer un bon. Si yo zana moi si aza millionnaire, yo liate aux bon c'est ça. Mais tout il faut ça là. Les réseaux sociaux faut faire très attention à babilo bozo yo kana ba conseil bozo zo na ba bato mususu zo mona ye na yebite ba pesi ba lokumu ba pesi ba pete ba benge suki kombo ni na mboko benga ye bozo kanisa za muto malunga mais mutu na ye cerveau na échec na échec. Aya oloba no makambo yo kanisa no mambazo loba no kosunga yo nzoka yo baby selovi. Et pourquoi ba parents ba tata biologique bazalaka? On est africain. Tout ça ba africain. Déjà yé mutabimisa mwana na mokili. Peu importe circonstance to nini to mususu po ezalaka pe okape tata bwaka mwana a mususu kutawanga na zemi. Mais bino bomoni ba koko wana to ba boti wana to ba nzonzi wana bazalaka bazoba. Po aloba na mama que non, sala tout ka famille tata na ye. So tata ngo akufa to aza porté disparu. Te sala tout boluka boye babisika azalaka. Vous croyez ba insistera pour rien. Ba insistera pour ba yebi. Moi nana zana origine. Moi nana zana makila ya tata wana. O achaka mama na ezemi. Do du coup tango bozo balisa mwana. Mwana qui n'a la bénédiction ya baboti, qui n'a la bénédiction ya famille, que le mariage soit honoré de tous. Tant que ba sepeli, ba honoré. Azana muto abimise na mokili, azana source na ye. Et état africain, toyebi méchanceté, toyebi réalité et spiritualité na Afrique ndenge ezalaka. Et vous croyez que tant que écarter tata bota mwana ana. To ba famille na ye. Mwana na bisika ke na Ozaires. To ozali pamboli. Détrompez-vous, tant mususu oloba ki non nzambe, o nini. Ya babilo mususu. Est-ce que boyebi que Dieu reconnaît la coutume? Ata na totalité na ngote, c'est vrai, ba marambo belé na kata coutume, eza ki ndoki, eza ba réalité mususu ba spiritualité mususu eza moins compliqué. Mais est-ce que vous savez que Dieu reconnaît la coutume? Preuve. Pourquoi sur aujourd'hui moi si il faut qu'il y ait doté. Il faut y balayer.
Nzamba a besoin d'autres. Dieu est esprit. Nzamba a besoin d'autres. D'autres banda wapi. Institution, il y a robala moi si tu as d'autres bandi wapi. Et inventant aussi, je peux dire. Et Dieu a prouvé ça. Il y a un moment sur Bali moi si, il pas bolé à la nasima. Sur Bali moi cité, hein, au juillet car lo yenge. Ato sambe la rosa non choti na mino lo kuta. Ba porte aux appelés pour les il y aura des réalités. Autant pour faire face na route surtout na ba Congo. Ba o liebino bana kitoko. Nous allons intervenir parce que vous brisez vos principes. Bref, bandeko, et ce qui tata ya moi na basenga kazala, to famille, place moi na ana outil, c'est pour protéger aussi l'enfant. Kotiela on mutu makasite, lo yengende kwa douleur. Eh na boko moi na ngaboko, eh to tala moi na butu. Et ils ont des mondes différents, ils ont réalité morotée. Et Boutou et l'équipe moi, il faut faire très attention. Et au fond, la porte, on se soko quand tu as eu le moi là malheur. Et belé, baby ça va via bana on le coloma cambo. Parce que azana rando tatawana sundola eto patika eto tope. Eh abalisi mwana nko alembo ngosango pesa eto pesa nko pesa famille. Donc bref na mukuse ba o créer le mwana ba problème ba o kangelo mwana mabota ba ko bomelo mwana ba bomiye yes parce que azana makila na bango ata ndengo bokolela ba bazalate hein le fait qu'azana makila na bango deux années tu tom GPS ba ko repérer kitoko ba ko kokutaye o sala pelorote donc bandeko photos à la maele mbongo ya na sukate. Et c'est ça au fait réalité. Il y a mon kilo tozali donc ba conseil musubo landarate. Soki mwana wana okozo mwana mwasi na yo. Nalobi bien, okozo mwana mwasi no obokoliye opesi affection, okolisie, mukola kobala, oluka papa na ye. Pourquoi biso to bokolaka toliaka te? Papa na ya kufa, oluka fanya papa na yo sai musala kunda kamzali. Ozobe. Ozaka tute. Ce muto alingi yo mama e, ce muto mbala alingi yo, alingi bana wana te. Soki kwempozaka te, bona nga ngoyo, bana nga bolata nini, bona nga ngoyo. Mais luka papa na bango, se papa bango azaki luka fanya papa bango. Pourquoi bopesa ba ni bali musu mukumba bol? Baso bobota bolekisi yango na lobi na personnellement j'ai pas de moi c'est bota soyo za na droite na la gauche c'est bota donc boko la moi na mutu mususu bako la moi na nyoka te et puis que vidéo basi mabota ba ofinga nga mais boti donc moi c'est ça boti moi na za nyoka okenda ko bota yo moko oboya mobali yo moko luka papa na za charge mobali. En plus grave, c'est un pasteur, hein? C'est un pasteur. Un pasteur. À suivre, Bandeoto l'analyse. Boulimbisi, il y a na Facebook, donc, image tant aussi, et que au quoi il y a na page au Moniwana, il y a Batama Boma, donc, voilà. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.